Lokola Rita kangamaki na nzamba Naomi, ngai pe nakangami na nzambe ya Izie. Nakangami na ye lokola sonzo Yesu, nakangami yo nakotika ye te. Nakangami yo na scusa ye. Nakangami yo nakotika ye te. Na bandi mosika na nzambe ya bomoi, kote ya kogango yo eza ya pambate u, abiki singai kati na masumu, kino lelo yo atiki ngai te u, kino lelo yo abotisi bikomba. Alaka kingai yete ya kosala, na moni na misokasi ya lobi esilite o, na ngolu na nzambe akomisinga mpongo, kino lelo yo atiki ngai te o. Ebongo satana yo na masumu, tina nini okopekisa ngai na te yae, nakangami yo nakotika ye te. Ebongo kozanga mbeta l'hôpitalo, tina nini okopekisa ngai na te ya he, nakangami yo nakotika ye te. Topamboli nzambe na partage na biso na tongo na lelo. Na méditation na biso na tongo na lelo poto leka na partage, lelo tokopesa ba verset biblique te. Tozali kaka kolobela na tina na makambo oyo ezali koleka pe ba mituna ba question. Oyo yo mitunaka nga na mitunaka ba chrétien musu ba mitunaka batu pe ya lingomba batunaka, batu ya balabala batunaka, ba voisin batu ebele batunaka. Tokomeka ko yanula ngo, tokomeka ko partager ba question oyo ba réponse tomeka ko pesa. Batunaki ngai, est-ce que makambo ezali ko régner siko na Kisasa? Nzambe ya bato moindo, nzambe ya bamindele. Tobanina ona question wana. Nzambe azwa lokumu, shalom shalom bandeko na ngai. Wana ezali mbote na biso ba chrétien topesanaka po ete kimia penza ebila makati na biso, parce que nzambe na biso azali le prince de paix. Vraiment nga na yebite moto azali le prince de paix. Nzambe oyo azali le prince de paix. Oyo alukaka kimia akoki koluka division. Eke asala ke nzambe ya bato moindo bazali, nzambe pe ya mindele bazali, seke tozana ba nzambe mibale. Poso ki nzambe asala mindele azali nzambe na biso te. Seke ye mokeli bato te, parce que babi nzambe tango asala ki, babi asali un être humain, asali moto. Aloba kiteke mondele to moto moindo. Soki tokeno na banyama, nzambe asala banyama nyonso lolenge moko te. Léopard azalo kwa lion te. Lion azalo kola ndeke te. Ndeke azalo kola renard te. Renard azalo kola éléphant te. Fourmi azalo kwa ngungi te. Ngungi. Mai océan ezana mungwa, ezalo kwa mai ya fleuve te. Mai ya fleuve, mai ya la mer ezana mungwa, ezalo kola mai ya fleuve te. Nzambe asali moto, me yango nyonso tozobenga mai. Nyama tozobenga kaka nyama. Moto tozobenga moto. Ezala mondele, ezala pe moindo. Tozali na nzambe moko. Bolo belanga amen na bien bandeko na ngai. Tozali bobele na nzambe moko. Wana ezali bato baza koluka ba division. Wana ezali bato babimisika, parce que balobi que Bible eza koloba na biso ete antichrist akoya, antichrist ase akoti. Soki bazobenga mutu anti déjà aza contre Christ. Azali contre mateya ya Christ. Bokeba na ba mateya lolenge ya bongo, ba faux prophète babimi, ba faux évangéliste, ba faux pasteur babimi. Ba vrai bazali mokeba ndeko na ngai. Bosala attention, banganga mingi baye basali ba église. Ba escroc bazali na kati, bato bazobenga bango basali na libumu. Ba oyo baye ko servir nzambe kaka pour leur propre ventre. Bokoye babango ndenge nini, bokoye babango na ba mabonza. Kopesa mabonza na église ezali mabete, kopesa ba dîme ezali mabete. Mais bokoye ba faux pasteur wana na ba faux prophète ndenge nini, na ba mama prophétesse lokuta. Okomona bango bazali kote ya mingi kotika lisumu te.
pona bango baza kote ya kaka mbongo bazali kaka batu ya ba projet okoyoka bango kaka tolingi kofungola église ya sika tolingi kofungola hôpital ya sika tolingi kofungola restaurant chrétien ya sika tolingi kofungola eloko boy mais soki otali na groupe na babuku ya lopango ya biloko baza kofungola ezali na bakombo na bango moko bandeko nanga bolobelanga amen na ko expliquer likambo oyo kala tomonaki pe l'église catholique tomonaki l'église catholique soko moni Saint Paul Saint Pierre Saint Vincent de Paul Saint Sacrement okomona ba église nyonso basokotonga na kombo ya catholique et puis basango soki oya sisi musala na émission esili azongi place ya utaki mais siko ezali bongo te yango toza komona soki pasteur ou ma prophétesse asombi église atie buka lopango na kombo na ye tangu ya kokufa un jour po mutu nyonso akotikala libanga te na mokili okomona mutu akogere église wana soit frère na ye to mwana na ye po nini ezali héritage ya famille na bango et pourtant mosala na nzambe ezali mpona bahéritage te tomonaki tempelo ya nzambe oyo Salomo atongaki ezalaki mpona peuple ya Israël mobimba soki totangi Bible tango tempelo wana ebandaki kobuka tomonaki pe nani prophète nani Naomi akendaki kotonga pe temple de Dieu tomonaki bana na Israël babandaki kotonga toujours temple de Dieu ezalaki kozala kaka Salomo te soki babuki temple soki bakangi bango na exil soki totangi Bible malamu tokomona temple wana ezalaki moto nyonso akoki kokende kaka kosambela pe bato bazali kodirige ngo ezalaki moto atongaki temple wana afonisaki mbongo ezalaki Salomo mais Salomo moto asalaki kati na temple wana te tomonaki basali na nzambe moto bazalaki na kati na temple wana boloba na nga amen na bien bato ebele bazosala pe na ndenge ya solo bato ebele bazali kosala pona ba profit na bango yango ma sœur mon frère tangu yo kendaka kosambela okobondela nzambe il faut penza obondela kanano na ndako makasi yo moko il faut bongwama po oyeba epa yo zali koniata likolo ezali penza esika o nzambe azolinga mona yo yango no kendaka kolela pasi wana esilaka yo te problème na yo wana esilaka yo te po nzambe aza komona yo kote mosusu aza komona yo et le place yo ozali te bible eza koloba na apocalypse sortez du milieu d'elle bobima na kati na bango bobima na bangomba ya lolenge ya bongo na bangomba wana oya ba faux prophétesse oya ba faux prophète na ba oya ba faux pasteur okomona ndenge nini ba abepe ya lokuta babimi okomona bakopesa bino ba maya ko sukola okomona bakopesa ba interdiction o sala boye o Yesu Masia ataki mutu mabele na misu yango akendaki ko sukola na maya Siloé yo pe yaka na kotia mabele na libumu po okende ko sukola na fleuve na 1 heure au bota okomona batu okomona bango kaka lolenge ya ndenge wana na kati na bango komona kaka likambo moko bazali kolandisa o bokoko na biso foto tika na bokoko na biso ndeko na nga ma sœur mon frère soki koko na yo azalaka ndoki soki koko na yo azalaka ndoki nzambe na ye ezali nani Satan donc yo pe olanda nzambe ya bakoko na neti okoma pe ndoki topesa exemple mosusu na Congo neti totanga na Congo tozana baluba baswahili tozana bangala tozali na ba mongo na kati kutu ya bangala ba mongo bazali bato ebele bazali na kati tozali na ba ekonda tozali na bato ebele na Équateur soki pe toke na ba Congo tozali pe na ba yombe bato ebele nanu kaka mwa région wana ya muke tozana na ba province wana muke tozana lupe na ba localité ya mike na kati wana mais sikoyo soki tolobi tosambela biso ba congolais nzambe ba koko na biso donc muta sambela nzambe ya koko na ye tokokoma na ba nzambe boni bandeko nanga bozomona confusion place ezobanda. J'ai cherché le monde, je le vis dans l'église. À l'église, je le vis dans le monde. Confusion, oh, oh, oh. Confusion, oh. L'église est glacée, il n'y a pas la vie. Ça va pas la frère na biso Patrice Ngoy Musoko na nzembo wana yemba confusion
okokota na ba église ya lolenge ya ndenge wana oza na kati église mais ozomona nyonso ya mokili mabina na bango mabina kaka ya soni o mabina euta na lola ba échappatoire nzambe alobi tokoki kosangisa oyo ezali profane te na oyo ezali saint yo momonaki yesu masi azongiselaki mwasi wana bilei basantu babwakaka yango na mabele te bapesaka yango na bambwa te nzambe na biso avandi katikati na louange na adoration ya peuple na ye avandi na adoration ya diable te bato bazozwa ololenge ya mokili te mokili ekoki koyiba babine euta na lola mokili satana ayibaka toujours mpo akela eloko te mais oya biso lokola eza original fo etikala lolenge na yango nzambe na biso abongwami te bamiziki na biso tobandaki koyemba haleluya haleluya oyo tobandaki koyemba wana yango wana kala tozalaki na batalaku te kala tozalaki na batalaku te na kati ya bachantre na biso tobandaki koyembela nzambe tobandaki kobanda na adoration louange tobandaki kobina lolenge na biso ya bana na nzambe tobandaki kobina to komona ser aza kobina bayembi baser baza kobina baza koningisa loketo baza ko te botika satana yiba biso ndeka bolobi mabine euta na lola mais bayibaka original te nga nazomona siko na baeglise ekomi siko pirate original ya musique chrétienne wapi yango ezali te nyonso wana kaka bokoko tozonga na bokoko na biso bandeko na ngai wana ezali baéchappatoire ya antichrist ata bakoko na biso batambolaki lolenge biso tozali kotambola lelo te tokeno na mboka na biso Congo oyo baza koloba lelo ingeta ekomi à la mode mais ingeta ezali nango mabe te soki ndenge ezali amen amen eza kaka ndenge moko merci donc comme pe na baluba pe bakoloba merci na monoko na bango comme pe bakongo bakoloba merci na monoko na bango comme pe bamongo bakoloba merci na monoko na bango comme pe baswahili bakoloba accenti oyo eloko nini ekomi mutu nyonso faloba ingeta mutu nyonso faloba ezali confusion bandeko na ngai bible eza koloba mon peuple périt faute de connaissance oh Yesu azali nzambe ya bamindele qui vous a dit ça qui vous a appris d'abandonner la volonté de Dieu yango ye nzamba tunaki Adam na jardin d'Éden qui t'a appris que tu es nu qui vous a appris que vous êtes nu et que bozonga na bokoko oh serpent mutatinda kibiso qui vous a appris bino boyoka ki nzambe alobi bolia mbuma oyo te nzambe biso toza nu qui vous a appris que vous êtes nu nani yango ayebisi bino Adam na Eve ke bozali mitakala bandeko na ngai Congo eza kokende wapi Congo ezali kozwa epidemie nyonso soki bayeli yo balobi ke nzambe akomi na mungwa Congo akomi na mungwa soki balobi ke congolais nzambe akomi na pilipili Congo lelo bolobi ingeta nzambe azali ya Congo lobi baswahili pe bakobimisa ya bango toyebi munoko te lobi bangala bakobimisa ya bango Congo Yawe sunga Congo hey papa oh bitumba pe silao kolela pe silao mangomba ya mabe kufae mangomba ya mabe eleki na Congo mangomba ya mabe eleki bandeko nanga botelema qui vous a appris ya kolongwa na vérité kokota dans le mal nzambe wana moko oya sala lola na mokili oya sala nyama na ba espèce nango nyonso oya sala mutu na ba couleur na ye nyonso kaka nzambe wana moko mundela aza moyini na yo te mundela aza frère na sœur na yo mundele azali moyini na yo te ata nzambe atindaki bana na Israël ye moko mutatindaki bango na boumbu pendant 400 ans na Égypte et puis na kobimisa bango afrapaki bana na Égypte mais elobite Israël tina moi na lelo na ba égyptien baza binemi biloko mususu ezali spirituel
siko tozo kobenga lelo natali natali interview moko boye na internet bazo kobenga bino bolobi bokoko bazo kobenga nkamba Jérusalem asika. Pourquoi ka kombo ya Jérusalem? Soki Yesu Masi aza Nzambe te, pourquoi Jérusalem asika? Bokoyi kopona pe Kongo ya sika, Kinshasa ya sika. Bandeko na ngai wana nyonso ezali bazoko troubler ba peuple de Dieu telema bondela tuna Nzambe ala kiso esika ya lingi yozala Nzambe na biso ye wana Yesu Masia oyo Jean elobi Jean chapitre 1 elobi au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu liloba yango wana mutelata kinzoto ekitaki eyaki kobikisa eyaki kolongola biso na masumu liloba yango ekendaki sur la croix elonga ki moini Satana, c'est lui Yoshua Hamashia. Lobelanga mena bien. Balobi tout était créé par lui. Et l'oko mon côté, et namokilo est créé makina yete. Yewana la parole de Dieu. Oh to mona ki kitaki. Yesu Masia yewana. Mwana moko ya papa. Oh ezalaki la parole de Dieu. Yenda sali alpha et omega. Zambe apambola yo. Yo mtoko comprendre parole oyo. Ma pamboli pende zonge pa ina yo. O bonde susu